kenze mona eza kanda papa José ngena tinda ngo ya kanda yango bimisi na secret na bango ki après kulumi mitata ko keni pona nini batu bazola bakake papa José ngena bachelie poison et puis na nzembo lobi beke tango na ngai nde ekoki tango na ngai ekoki donc tango nde ekokaki akende me batu batiaka na mituna bango poison siko papa José ngenda bandeko alobi boye ke ngai na kei me boyebaka yango na sima ya kulumbimbi tata moni monsantu pe akokenda kotika bino alors bozo préparer déjà donc ndenge za wana pona bino papa Zako déjà abongisi poison acheli papa sima bango kyangani poison ne kozana dire ya ti kulumbimbi soki akuti kulumbimbi ndenge nde poison ne koboma ye ba bébé spirituel po bino pena liwai ya bonzambe bapongisi na bango boyebi na bino te bino problème na bino ezaka ka poison batiaki poison donc c'est que papa Zako acheli déjà papa sima ngima okianga ni poison mais poison ne koboma ete e komema eti kulumimi so ti kulumimi aye après poison ne se manifester e bomi ye ba bébé spirituel wana bino nde bokomemela mokasi tolo babongo po soki ba mi lobeli yango te bokolo bakaka tete papa Zako bomi susu po yazo bokonzi na ye etikala kaka yango echanzaka te azalaka mokonzi banda likolo na se azalaka mokonzi atikala koshele te azalaka kaka mokonzi po ete azali nzambe tata bato ya 26 balobi baza déterminé na Lubumbashi il faut ba récupérer eloko moko donc bango nde bakenda wana baza na besoin bakabola bokonzi ya tata Simon Kimbangu bango batikala na ndambu kamba pe etikala na ndambu o bakotikala kokoka kosala te si baza na besoin ba récupérer entre esika centenaire ezalaka paroisse wana baza na besoin ba récupérer yango na Kasombo esika tata Simon Kimbangu asalaka 30 ans bato ya 26 baza na besoin ba récupérer yango ba préparation na bango wana nyonso déjà toyebi yango eza na maboko bona pouvoir ya eloko te bokozwa eloko te kwete tata mokeli papa Simon Kimbangu kyangani yende mutabunda bitumba wana nyonso yende mutavanda 30 ans na ba prison wana yende mutabongisa mboka na ye wana Lubumbansi bato Lubumbashi soki bomoni baye bosimbela bango machete bopundisa bango tolembi koloba na munoko tokoma siko kobeta bino tolakisa bino nguya po bino pe boza bongo bino bolingaka kobunda siko biso siko tolata siko nguya molimo mosantu tobetaka siko bino soki baye kaka bobeta bango bobanga kutu eloko te po te nzambe babundelaka ye po soki bokonzelaka na munoko tata lobake te tata koloba te ke bokende kosala bo soki boki kosenga tata koyebisa bino botika mais soki déjà bosali epuis bokoyebisa tata bi voilà koyebisa bino voilà nzambe babundelaka ye kolinga tokenda kosenga te soki bomoni baye bobeta bango so bomoni baye bobeta bango après ta bokoya na kapa tata koyebisa bino félicitations nzambe babundelaka ye mais soki bobongisa tokenda koyebisa tata koyebisa bino botika pote so bozoluka tata atinda bino bokende kosala mabe bokozwa te bobundela nzambe lo soki baye botelema mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci na tout balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Vraiment merci à tous nos abonnés, bato balingaka nga, bakotisanga na bandako na bango, bozwaka vraiment temps ya kolandanga. En tout cas, merci beaucoup matondo. Merci aussi à nos abonnés. Botalaka mi bosabonate. Mukolo boko s'abonner, to ekozala vraiment plaisir à trop. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez bien nyonso. Voilà, rappel tata Simon Kimbangu ngani nzambe bolo mo santo azali ko batela. Tozo kota na sujet oyo ya Nkamba Nouvelle-Jérusalem ya likambo oyo elekaki dimanche. Biso toyaka kosala ba analyse. Awa ezali analyse. Soki papa alobi likambo eke tomoni likambo moko toyaka nde kosalela mo analyse.
Donc analyse na ngai eza vraiment boye bandeko bozo peta kolanda nga po nga pe na wa grâce o nzamba pesi ngai ya sagesse spirituelle pe intelligence oyo tata apesi nga yango na lingi na kabola ngo na bino na partager yango na bino toyokaki nzembo ya papa José Diangenda et puis toyoki maloba ya tata ndenge alobaki totala ma parti wana mukie. Et après tout ça, il a une analyse dans les cambango. Merci. Ce qui toque kulumbimbi, musala suki esili, ngai na kozala lisusu batu bazobanga. Mais zalike kolo Yesu azoya na kati ya nzembo na pona dini kosambisa mokili. Olingo mona tata mona nkolo Yesu. Olingo mona nkolo Yesu, mona tata kimbao. Biso pe avant mona ba papa. Donc yo moko zala makasi. Ndanga pesa clair hein? Après kulumbi mbinake nanga. Nakende te. Kasi kolo Yesu ngoya osambisa mokili. Voilà. Toyebi ke papa alobaki lisusu ke nzembo wana et puis donc maloba wana alobaki alongoli yango nzembo wana mokili mobimba eyemba ngo lisusu te. Mais biso tozaka wana pona kosala analyse na likambo ngo soki likambo ekwei déjà c'est que kwei donc soki papa bimisi likambo ata basengi ba pardon ezaki akoki kopusa yango mais oyo babongisa bashanzaka yango te akopusa ngo mwandambu mais kaka nde babongisela makambo na bango ekozala kaka bongo toyebi bien ke tata molimo mosanto parce que ngani akotika biso po kolo Yesu asambisa mokili na ye. Voilà ce qu'on place nde totelemeli yango wana bandeko biso toyebi ki ye nkolo Yesu tozalaka na nkolo Yesu toliaka na nkolo Yesu tomelaka na nkolo Yesu oyo bato bayebaka te siko biso toyebi ye. Alors tokanisa te ke ndenge batata balobaka ke nkolo Yesu akoya kosambisa mokili ke akobima kaka dans le néant boye aye kovanda kosambisa mokili. Non, tozalaka na ye déjà toyebi papa mbenza ye wana nkolo Yesu tata fumwa mbanza ke la chemin de la vérité songia nzila toyebi ke ye wana nkolo Yesu yende akotikala kosambisa mokili. Ezali na mususu mokolo mususu na zoka révélation bakiti ezalaka mibale ya papa soki ngonki ngani na papa mbenza kiti ya papa soki ngonki ngani ezalaki vide ya papa mbenza nde kaka ezalaki ye moko azalaki na kiti siko nga pe na comprenaki yango te mikolo ngo na omonaka papa azobima te na eglize tongo ka papa mbenza azobima na poko papa mbenza obeza elekaka presque 3 jours boye papa pe azalaki na bato ebele azalaki koyamba nga pe ka na eglize tongo na moni papa nga boule na nga idée na nga ke papa seke mikolo yo ya mwana alakisa nga déjà ke pe seke mikolo obima te nzoka nde wana eza makambo eko ya sima papa tango abimi bandeko
l'église atoko esili totelemi na liboso ya résidence kaka ndenge ezalaka mpona to continuer mpona honneur ya papa na sa motema nga nalobi papa mikolo ebele mwa 3 jours amonani te papa manke nga na sa motema nasepeli komona papa talanga na yoka nzoto malili na tremble na bi papa yoki nga na sa motema papa limbisa nga nayebi ke papa mbenza eza kaka yo mais tellement ke bozana na banzoto ya diviser yango wana soki papa omonani te esala kaka mwa moko mwani to mesana deja kozala na papa mais tellement ke azana na biso tolingaka komona kaye donc nalobaki yango na sa motema nzoka nde ezali makambo ezoya liboso eza mabongisi oyo ezoya liboso donc ekozala bongo papa mbenza nde akotikala mpona kosambisa mokili sikoyo kosambisa mokili yango ndenge bato bazokanisela ke par rapport ya bakanisi ya bato mpe eza trop bana baya na bato mosusu okoya babebe spirituel ide na bango ezaka ke mokili bando eya liboso bapambeza azofukama azosambisaka bango bazofukama azosambisaka bango bato mosusu na kokanisela yango bongo bien bato baresone te ekozala ndenge nini bato baobula eloko te nzoka nde so tosali baanalyse ezali bongo te bitumba oyo balobelaka na kati ya bible ekozala so plus bandeko bitumba bato bakopanzana kovanda ya nkolo Yesu na kati ya mokili kovanda kozwa esika na ye ekozala somo po te tata Simon Kimbangu Mokiangani azali nzambe ya mawa pe ya bolingo eza na biloko mosusu asalaka te donc na pouvoir na ye ya bonzambe na ye aza trop mawa ena biloko mosusu azosala ngo te azotika sikoyo tellement ke akotika nzoto wana alors ntango nkolo Yesu akozwa esika mawa ekozala lisusu te ekozala te ke bato bazoyaka kofukama wana azosambisa bango te mokili ekochange bitumba ekoya makasi baguerre ekozala ya makasi bainternet bapoto bamboka nyonso ekoningana bainternet ekozala lisusu te baguerre nucléaire ekozala bandeko po papa mbeta ntango akozwa esika asalela sikoyo kibokonzi na ye bandeko pouvoir na ye sikoyo nde sikoyo ebanda sikoyo kosala pouvoir na ye ekobanda kosala bitumba oyo balobela biso na kati ya bible Matthieu 24 tala Matthieu 24 verset 6 kita olanda omona bitumba wana nano ebandi te bandeko ekoyinda ekozala somo ekoyinda ekozala dégâts donc yango wana bozomona ke makambo oyo tata zolo po te koyeba moni nzambe mpona kososola ye biso surtout biso bayindo esengeli ka pasi ezala na esengo na kimia tokososolaka nzambe te kaka na kimia boye tokoyebaka na biso nzambe te po te moyindo azokomprendre te siko bokonzi ya nzambe po evanda na mokili bato nyonso ya mabe bakosila apres kulumbimbi wana kozonga ya tata mokili ekozala susu ndenge toza te kimia wana ekozala lisusu te apres kulumbimbi tata akati makambo nyonso oyo eza na ngola asilisi makambo nyonso eza na ngola kozonga na ye nde bamakambo kosalama mais ezala te ke ndenge tuko azongi mbala moko makambo ebandi bango bazwaka ta akosa likambo kuna kulumbimbi ya ye ezwi susu mwa temps po nzambe azalaka moto batemps asalaka bamone na calcul ntango kozwa mwa temps mokie e apres tokomona makambo ebandi kochange po ete apres kulumbimbi mokili ekozala susu ndenge mokili eza te makambo ekokoma kochange bandeko makambo ekokoma kochange yango toyokaki ete papa Simon Kimbangu Mokiangani alobi koya ya nkolo Yesu akosambisa mokili po ete atelemisa bokonzi na bango na kati ya mokili. Donc c'est ça. Nyonso oyo kosalamaka wana nde place surtout moto moyindo nde akososola nyonso ekobeba makambo ebele ekobeba bitumbe koya makasi pasi ekokota makasi mokili ekoningana bandeko kosambisa ngo nde yango wana bato ya mabe bazokufa bato bazobebisa makambo ya nzambe bato bazokabola lingomba ya nzambe bato oyo bazokoutilize bana na nzambe bato bazokomplike lingomba bato oyo bazobundisa nzambe bato na nyonso bakosila
banda ebandeli mokili etambola na mabe mokili nano esosola nzambe te alors bokonzi ya nzambe mpo evanda na mokili kibo nzambe ya tata mpo mokili esosola yango ekosenga bato nyonso ya mabe bakende bandeko mindele ntango bazwaka bakomaka na pouvoir babanda koboma bandoki pete bango balingaki batonga bayebi ke ndoki abebisaka abongisaka te. Donc soki mutu opamba mayezo ninga kwesa ye akufa asila bapreferaka bazala na pasi ndoki penza ye pasi nde ye bien bokonzi ya butu ye nde amonaka ngo malamu. Mais siko mundele akomponaki bokonzi mpo mutu ozala bien fo ezala na moi na butu te yango wana bango bade koboma bandoki malgré bandoki mindele bazangi te mais baboma nde siko yango mpona ntango ezoya oyo ozala ndoki ozala mutu mabe ntango le royaume du ciel ekovanda bato mabe en tout cas ekozala te bokonzi ya nzambe bokonzi ya tata simoki mbango ntango ekovanda na mokili bato wana nyonso bakozala te yango wana omona penaki tata akolongola tata akosambisa mokili po ete bokonzi ya nzambe evanda po ete kimia na nzambe ekota po ete kimia na nzambe ekota tozwa pe esengo ba oyo bazolanda tata bazolanda lokolo ya tata bazolanda ndenge tata azotambwisela biso bango ndeka bakotikala mpona kosepela ndenge bato bakokangisela ngo ezali bongo te. Toluka tosalaka baanalyse mpona kofaire comprendre babebe spirituel oyoki likambu meka mpe kosalela yango analyse bato ebele baloba mona mutu azali mutu mabe me azoloba tata towana mposo kokisela biso bilaka ya nzambe ekosangana bato ya mabe te bilaka ya tata eza te ozano ncor ozozela bilaka yaya ozala te na ntango ya bilaka wana oza na mutu mabe osalaka no o nzambe alingi te ozobundisa nzambe ozozela bilaka non bilaka wana ekozala bongo te bilaka wana ekozala baponami basepela na nkembo na nzambe baponami nde bakosepela na nkembo ya elaka o tata abongisela biso ntango bokonzi na ye ezovanda na mokili ekovanda na baponami na ye na basali na ye na bayekoli na ye. Donc c'est ça bandeko nanga tomilengele po ete bokonzi tata alakelaka biso ekomi pene tomibatela tata alakela biso tala nkembo oyo ya libela ya bokonzi ya libela bokonzi wana ya libela wana tokolia yango na esengo na ndenge ya blague te. Alors nakota mwa mokie na nzembo oyo kaka nazoki kaka mwa mokie na nzembo nazonga na nzembo pourquoi oyo papa José Diangenda apesi mokili ezoloba mingi ke papa José Diangenda batielaki ye poison mais na nzembo alobi nini na nzembo wana ewike nzembo wana eza ya kanda papa José Diangenda atindi yango ya kanda yango abimisi na secret na bango ki apres kulumi tata kokende mpona nini bato bazolobaka ke papa José Diangenda batieli ye poison epui na nzembo alobi beke ntango na ngai nde ekoki doki ntango nde ekokaki akende me bato batiaka na mituna bango poison sikoyo papa José Diangenda bandeko alobi boye ke ngai nakei me boyebaka yango na nsima ya kulumbimbi tata Molimo Mosantu pe akokenda akotika bino. Alors allez-y bato ba poison bato bilobela bino tokoprepara makambo avant bino batu bomonaka liwa ya normalité bino bato boyebi secret ya bonzambe te bino nyonso oyo bogangaka ke papa azako atielaka papa José Diangenda poison mpo akufa sikoyo papa José Diangenda alobi na nzembo ke papa simoki mango kiangani nzambe Molimo Mosantu soki bauti kulumbibi baye ye pa kotika biso akozala na biso te bino sikoyo je crois bozo préparer déjà donc ndenge eza wana mpona bino papa zako déjà abongisi poison atieli papa simoki mango kiangani poison wana ekozala na dire ya ti kulumbimbi soki auti kulumbimbi ndenge nde poison wana ekoboma ye babebe spirituel po bino pena liwa ya bonzambe bapongisila bango boyebi na bino te bino problème na bino eza kaka poison batiaki poison
Donc, c'est que papa Zako a tiré déjà papa Simon Kimbangu qui a gagné poison, mais poison on est comme maïté et comme maïté kouloumi mais ça kouloumi mais aïe après poison ne se manifester et bomier. Hein papa spirituel. Wana bino ne ba memela mokas. Tolo ba bongo. Pour ceux qui va mi lobeli yango te, bokolo bakaka te. Papa Zako bomi susu po yazo bokonzi. Yaya bokonzi na ye etikala kaka yango echanzaka te azalaka mokonzi banda likolo na se azalaka mokonzi atikala koshalete azalaka kaka mokonzi po ete azali nzambe tata oyo nyonso bilobela bolobaka bino nde moni kanda tata ya papa Mbenza ezoya kanda ntango olata bokonzi na ye ya nkolo so avandi na kiti ya bokonzi bino nyonso bokobetama na fimbu ya makasi boko beta ma film moko donc ya grave pote bozo comprendre te bozo yeba eloko te alors bokonzi ya nzambe tango kovana mokili to kovana biso na bino te to kovana bino te bino to bunisa tata bino bozo finga nzambe tata bino bozo finga batata bino bozo comprendre bo nzambe ndenge zo tambwisa mate bozo kozwa grâce ya comprendre nzambe na mokili te lelo to yoki ba image makambo ezali ndenge na ba révélation ya batu ke papa Simon Kimbangu kiangani alobi nzoto na yo kundama na nkamba te akolimwa ngali kambu wana bandeko nanga vanda nga mona po nga penza avana lobela pe likambu na lingaka vraiment na comprendre nga moko na lobaka papa Simon Kimbangu kiangani azali 21 nzoto na ye ezalaka deja na kati ya kilongo siko soki atiki nzoto wana ekozala ndenge nini na mitunaka moko nazo kanisa bisike parfois akosala po papa lobaka ke likambo munene ekosala na mokili oyo nano esalama te siko likambo wana ezalaka nini na rezonaka nga lobaka seke nzoto ya 21 ekolamukaka tokomonaka papa lingo ozomona te papa akokota ide na nga ndenga amemelaka ngo mpo nga nasalaka banalise maintenant nakomi na conclusion te nazobeta juste analyse na ngai papa Simon Kimbangu kiangani donc akokotaka na mozole kobima na ye akobima na nzoto ya 21 po ete nzoto wana eza nanu jeune na 64 ans tata tika biso na nzoto wana na 64 ans nzoto wana température 36 degrés bakataka suki bakataka manzaka tata osimbi penga obi penga kete muto azanika ya kolala ba image ezali batu bamona nakotia mo parti ya image wana boyoka ya muto ya kota simba tata Simon Kimbangu bola nano parti ya image wana bongo tozonga lisusu. Comment savoir si ce qu'affirment les kimbanguistes au sujet du corps de Simon Kimbangu est vrai? Est-il possible à un corps humain qui n'a point subi de traitement chimique puisse échapper à la corruption plus d'une cinquantaine d'années après sa mort? Monsieur Willy Nkunga, ancien séminariste catholique, s'est posé aussi les mêmes interrogations jusqu'au jour où son éminence Salomon Dialunga Nakiangani, le deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, lui autorisa de voir et de toucher les 10 corps. Kenanga na kamba yango place nkena ko senga ke na mona nzoto ya Simon Kimbangu na bike bino bakimbangisi nazo yoka nzoto na ye polate est-ce que papa na ko mona ngo le loba moko loba kinanga lobi wana yo lisusu mo koma neti Thomas nani disciple ya nkolo na biso Yesu Christ ngabi papa e uzala malamu soki na moni yango puisque lokola ye papa nazo loba na koma e uzala malamu soki na komi yango. Bon, abengi mwana na ye papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, apesi fongola bi mema mwana na mausolée au fongola tala. Bon, to bani ko kende avant ko koma ti wana na koma ki vraiment impatient ba to ko ya ko pesa mbote pa ya papa mais ti suka nango to komi liboso ya mausolée fokami ye papa Simon Kimbangu Kiangani akoti mais awumela ki mingi suka nango aikobenga ngai tokoti ndeke ya kofukama ndenge bakendaka na mati e alobi na lobi papa na mona sikoyo bon ya lobi pona ke kuta pour ba fleurs ezaki bele mais na moni ba fleurs eza dégagé ayebisi ngai simba donc a bouger na kota liboso
couvercle efongwami abi na ngai na kotindika yo benda kaka malembe yo simba kaka nga na bana kotindika yango aposi place na kenda komona nzoto ya oyo babengi Simo Kimbangu bien que tango liboso cercle efongwami eloko liboso esalamaki na nzoto na ngai na koti en transe nakomi kotuntuka ale papa Simon Kimbangu na simbinga na mutu nakomi namoni eloko wana esili ale kokama wana na koyebisa papa eske nakoki kosimba ye abisinga kosimba ye awa te na motema na te simba ye na loboko loko azalaki boye et puis elamba alataki epusanaki mo moke ntango na simbi siko poso wana puisque simplement na komona ozomona ke oyo eza epembe te yango wana na idée na ngai nayebi te soki ya malamu soki mabe nangaki nasimba ye na motema nata so motema ezobeti mais ekola abaki nasimba wana te nasimbi na loboko mais loboko eza na chaleur neti moto azo vivre et puis aspect na yo ozomona ke soki balongoli kaka cercueil batiki corps wana pamba bamoto alali or moto wana akufa banda 1951 makambo wana oyo nga nazo vivre wana 2001 donc 50 ans après température normale donc ya moto azo vivre donc quelque part nakoloba à peu près 36-37 degrés puisque nazalaki na thermomètre te mais kosimba mpona vi na ngai ya riva na simba mpe bibembe nayebi température ya ebembe mais wana eza température ya moto azo vivre nalobi te ke ye azalaki kovi nga oyo namonaki moto alali lisu moko ekangama lisu moko efongwama bon nalamusaki ye pe te ke soki moto alali oyo nga namonaki lisu ekangama lisu moko efongwama lisu moko ekangama mais un aspect ya mutu oyo nalobaki ke soki balongoli kaka cercueil batiki le corps yango moko okolobaki moto alali or cet homme akufa depuis 1951 makambo nezoleka événement nezoleka na 50 ans après corps nini ya mutu ndenge nalobi ke soki bakausaki yango ekoyebana te ke mutu wana soki batiaki na frigo ntango 50 ans après ekozalaka bongo te soki bambomaki yango baconserve yango soki osimbi poso wana ekolongwa ekokoma poussière place wana puisque il y a une loi universelle et naturelle où le dit que moto akokufa et puis akopola akozonga tokota mabele tokozonga na mabele mais curieusement ye moto wana azo garder eloko wana donc physionomie ya moto azo vivre donc eloko wana est dépassé ki ngai moto nini ana 50 ans après azala soto etikala intact yango wana na livre moko on a commis un mystère en kamba paragraphe na moko ya sima na sima livre na koma paragraphe moko les amis balema na otango ya liboso wana na koma yiboye nabi chaque chose a son temps dit-on en effet après plusieurs années de silence voilà qu'enfin l'heure est venue pour moi de m'acquitter en toute honnêteté intellectuelle d'une obligation sacrée qui consiste à témoigner devant Dieu et devant l'histoire sur un phénomène extraordinaire dont j'ai longtemps porté dans ma conscience la lourde responsabilité en tant que témoin oculaire. Donc, eloko wana jusque-là, et comme il faut peser dans la conscience nangai. Koyoka banzembo na mokili ezolobaki Simo Kimbangu mabele melaye Simo Kimbangu apola Simo Kimbangu étant na ke vivre yango et comme qui une charge et comme qui fardeau na conscience nangai yango na lobaiki na koma yango yango na lobaiki na koloba yango donc loba o potango tozali ko bima na mausolée na ye papa Simon Mbakangani ayibsinga ki okoti nyongo. Voilà boyoki siko parti ya image wana natima parti mo mukuse pour comprendre mutu akota ki o simba ki tata ba papa na biso catholique boyoki akoti asimbi tata donc tata ndenga zana banda kufa na âge wana malgré to kontaka déjà na bane o esali mais tellement tikaka nzoto na âge wana azaka na âge wana yango na mo réflexion na ngai ebisaka nga omona ka tata ko lamuka ka nzoto na yewane ko remplacer wana te ndenga na memela nanu na bulela po nyonso biso ba oyo tozwa kango déjà na calcul avant oyo ba déjà ko calculer tozo
nazo landela déjà makambo nyonso na bakalkile na baréflexion makambo ndenge na motu ndenge ezoyela ndenge tata azomemelanga. Donc réflexion na ngai ezalaka bongo sikoyo toyoki na révélation ya ndeko na biso mosusu mpe ezalaka nango mpe na banzembo toyoki tata alobi akokundama na nkamba te nzoto na ye ekolimwa. Donc bamystère oyo kosalamaka ya tata Simon Kimbangu Kiangani mokili nanu bososoli te nanu boyebi te. Tata akolakisa monene na ye na mokili. Mingi bazoyeba teke tata Simon Kimbangu Kiangani ye wana 21. Mingi bazoyeba teke tata Simon Kimbangu Kiangani ye wana azalaka na mbanza Congo. Et puis batubiye abongwani pigeon aye kobotama na nkamba. Mingi bazoyeba teke tata Simon Kimbangu Kiangani ye wana banda kobondela na mama Kimpavita Kimbangu fula mwana. Mingi bazoyeba ngote. Mingi bazo comprendre te. Na bato babota na batata elongo bayebi te. Bango idela bango kate grand frère na biso. Nzoka ne Nzambe aza makambo nenga bongisaka. Et puis aloba yango na 1951 papa Simon Kimbangu ke na mukono kufa mukono kobotama. Alors nzembo pe utako bima awa. Ezoloba bien bamvoila bapesi nzembo. Balobi bien na nzembo wana. Wana batinda ki yango pona po biso ba nzembo utaki pa ba ange bamvoila bango bapesa ba nzembo bapesi ba ange bapesi bato bazwaka bazwi nzembo. Alobi bien na nzembo wana batindela ki yango ba oyo bakabola lingomba ba o bakenda 26 na nzembo wana balobi oyo bino bozozwa ndeko na bino azali tata na biso wana bamvoila balobi ke papa Simon Kimbangu Kiangani bozozwa ndeko na bino azali tata na biso. Donc papa Simon Kimbangu bozozwa koko na bino ye wana tata azali kati na bino. Me bato bazo yeba te bato bazo kokososola te bato bazo bundisa ye bato bazo bundisa ye. Alors ye pa lobi problème ezate apokolo mbimbi akotika nzoto wana po kolo Yesu tata mbenza asambisa mokili pwete alakisa bokonzi na bango na kati ya mokili. Ye pa lobi nzoto na ye kokundama na nkamba te. Ba mystère oyo kosalama nanu esalama na mokili te. Bandeko to bando mona pela tata Simon Kimbangu likolo mokili mbezo mona ye bazobelela ye molimo mosantu tokomona papa Simon Kimbangu Kiangani likolo tata Simon Kimbangu Kiangani akotika nzoto wana bongo ta kolakisa monene na mokili mobimba. Akolakisa monene akolakisa kibonzambe na ye na mokili mobimba. Makambo ezoya bandeko makambo ezoya jete tellement bato bazo comprendre te bazo kwa kososola te bozo ko diviser lingomba kaka ti lelo. Alors boko regretter suka na bino komi pene boko suka o nyuso bozo sala eza na tina moko te oya bundisaka Nzambe asuka aka mabe. 12 tribus d'Israël mibale batikala 8 bakenda pardon 10 bakenda mibale batikala na Jérusalem. 10 wana bakenda suka na bango ezalaka mabe. Yango tozomona awa. Yango tozomona Jérusalem batata batiki na batikeli biso nkamba. Batiki biso esika mosusu te na tiki bino na ndaku. Natiki bino na ndaku. Mais batu mosusu babimi na bango pote pona koluka bokonzi. Bokonzi epesa meli bino te. Bokomi koluka yango. Ezali su moko impardonnable. Bokonzi eza ya bino te boko luka ngona makasi te. 12 tribus d'Israël mibale batikala 10 bakendaka basuka wapi nyonso ebebaka na bato bakendaka na bango na 2 tribus d'Israël pe bango batikalaka na bato na bango te na batikalaka na Jérusalem. Yango na tomona lelo Jérusalem ekokweyaka jamais ata bofonde bosali oyo bokosala na 12 tribus d'Israël pe bango bakendaka batongaka basalaka ya minene mais suka na bango ezalaka mabe. Lelo tozomona nkamba ekokweyaka te po te sika Nzambe azali esika mabota na mabota bakoya koluka Nzambe. Yango nde ezali lisu ya mutu nyonso. Nkamba ezali mokili momema bakoya na nkamba. O bato bazo négliger lelo o bato bazo kabola lelo. Sikoyo na linya loba eloko moko pona batata ya 26 makambo bango bazo bongisa pona Lubumbashi. Na Lubumbashi eloko bazo sala nga message de ba buto pesa nga message. Batata ya 26 projet na bango ezali nini? Bato ya 26 balobi baza déterminé na Lubumbashi il faut ba récupérer eloko moko. Donc bango nde bakenda wana baza na besoin
bakabola bokonzi ya tata Simon Kimbangu bango batikala na ndambu kamba pe etikala na ndambu o bakotikala kokoka kosala te si bazana bezo ba récupérer entre esika centenaire ezalaka paroisse wana bazana bezo ba récupérer yango na Kasombo esika tata Simon Kimbangu asalaka 30 ans bato ya 26 bazana bezo ba récupérer yango na mausolée bazana besoin bazwa eloko moko vouloir ou pas il faut bazwa eloko moko bato ya 26 préparation na bango mabongisi na bango bazosala nde yango wana projet na bango yango wana ba préparation na bango wana nyonso déjà toyebi yango eza na maboko bona pouvoir ya eloko te bokozwa eloko te kwete tata mokeli papa Simon Kimbangu kiangani yende mutabunda bitumba wana nyonso yende mutavanda 30 ans na ba prison wana yende mutabongisa mboka na ye wana Lubumbanzi ebombi makambo ebele bozana pouvoir moko te yango tozola boyebaka kokende ya kulumbibi kozonga ya tata oyo nyonso asambelaka na kombo ya Kimbangu oyo nyonso afungola lingomba na kombo ya Kimbangu bakokanga yango ezala bino bato 26 bakokanga mangomba na bino avant bosala mangomba na bino il faut bozwa mukanda na nkamba oyo zo présenter ke nkamba elibere bino bosaela na bino na kombo ya Kimbangu makambo ezo ya bino na bosuki te suka na bino ezo ya o balobaka suka ya likambo bana ebelemi bana na Nzambe bozala mayele pamba te kanda na Nzambe ezali kobelema suka ebelemi bozala na mayele pamba te kanda ya Nzambe ebelemi biloko mibale kosalema mwana omitunaka wapi okozala mwana biloko mibale kosalema mwana omitunaka wapi okozala wapi biloko mibale ezosalema mwana mitunaka ngana kozala wapi tangu yo ondima obima lingomba ya tata okende na olibanda otika source esika nzoto banzoto bamvoila ezali esika nzoto ya tata Simon Kimbangu ezali esika na biso babetelaka ngonga ya liboso otika yango okende kolanda bisika o bazali kotonga oyo kutu oyo baloba na porte nous va la peine eya nango na eloko te na pouvoir te eza na eloko te ozolanda yango mpona nini mpona kobundisa Nzambe na mokili ndeko suka na yo kozala wapi Nzambe atiaka bana na ye na nzela na bino azotia bana na ye mpona nini mpo ateya bino mpo boteyama azali koteya na balolenge nyonso mais tozomona kaka ke bato bazo comprendre te ekoma na suka mokolo yango bakotuna yo oyokaki to oyokaki te taba bande koteya bino boyokaki to boyokaki te problème nde kozala place wana po ntango bato bazoloba atiaka akoya kobanda kotelema aloba ye moko te asalaka biso asalaka na bayekoli na ye bayaka kolobaka batalisaka bino siko ntango yo ozokomprendre te yaya suka no ekozala wapi ndeko na nga suka na yo ekozala wapi obungi nzela deja esi obimi okomi deja dominé tango ezali tango ya conscience ya mutu fo ezonga conscience esala bondela za temps ya koyeba soki nzela ozolanda eza ya malamu luka solution tango yango oyo po ete operdre te eza teke nyonso oyo osali olona no na mabanga ekoma na mokolo ya suka likambo operdre ekomaki ona yebaki te oyebaki te ndenge ni mokili bato bazalaki wana bazoteya bato baza wana bazolakisa bino nzela bato baza wana bazolamusa bino me bozolinga te oyebaki te tente oyebaki me onégligaki otiaki lofundu otiaki lolendo otiaki teti yango wana siko tokokende na suka ya likambo okosuka wapi ndeko na nga alors batata 26 oyo bino bozoprépare bosala boyebaki bolonga na bino te tango oyo eza tango na biso tata Simon Kimbangu kyanga na biliona leopa baza ya kokangama yango wana ntango asalelaka Nzambe na nguya na yebi ke moko te akokani na yo tata Simon Nzambe wa bokasi moko te akokani na ye donc yango nazalaka na teti mpe nazalaka na nguya ya makasi mpo nayebi ke moko te akokani na ye moko te akozala na pouvoir likolo na nga ntake Nzambe na nga tianga deya na likolo ya loboko na ye aza te
Donc tellement que bino bazo ya côté bino nazo lakisa bino vérité nazo fungola bino ba mémoire nazo kotalisa bino ba sekele ya batata na bo comprendre que boke libanda boke musika mais bozo mona ngo ke lokwa na sala mabe zo rende tango eza tango ba vérité po mutu asosola ayeba nzela na olanda eske nzela malamu pourquoi makambo sozo yoka o na nkaba boyoka ngo te poani likambo obokanga mela na nkaba ko kotia bambaso ngana okamwa bino ya bandeko. Et puis, il y a un papa moko na nkamba wana. Bande bonanga. Na koyebisa bino église kimbangiste. Ezali supa okota weza vocation. Soki oza na vocation te yaya. Okokota te. Ate okoti okobima kofinga okochola kaka. Po te sika nzambe azali. Bata mabe bazanga ate. Nzambe avanda kana batu ya mabe. Azwaka bango. Pa komisa bango saint. Ozomo. Nzambe azwaka bango pa komisa bango saint. Yango mwana kankamba mutu mususu akei papa obi okobima te ovanda okomovanda apona ni atani asali mabe mingi yango na kangaye na nkamba avanda kuna extra avanda kuna koiko bongwana bato ebele bakenda o babima kalisusu te bavanda na nkamba mingi basala mabe trop baboma mingi basala bebi yango tata avandisa bango sukoza na bato mususu soki akei kovanda na kati ya nkamba akoma continue mabe na ye na kati ya nkamba akoma continue mabe na ye akoma sala bato mabe azo continue. Eza na papa moko azakwa na otanga kombo na ete. Po famille na ye bana na eti lelo bazali. Tata na abanda ko bwakela batu mbasu. Tata wana abanda ka ko bwaki papa José de Ngenda papa Regen ayebisa ye. Oyo yo zo sala ka wana ekokute yo cher. Fo olinga okata likamona o arrêter. Mais ye ayoka kata ko mona ka bat Nzambe balata nzoto. Bapumba basala kindoki na baba kipaka bango te bamona kala kola Nzambe atiaka na ebiso kate Nzambe abetelo do bazo vivre vie na bango mais bazo continuer ko sala mabe na kati ya nkamba mais mukolo tata wana avimba kama kolonio so mibale akufa yeba kate abakolo avimbela nini euta pikanda Nzambe sala kana makolo na ye moko poete abane ko sala batu mabe. Alors, bino bolingo komisa ngo na kati ya libota e centre nzoka nde eza na bato bakangaka kuna pona ko bongola bango tata kangaka bato ya mabe po bakoma saint mais bato ozo kanga mabe bato mususu ozo continuer ko sala mabe pona ko détruire nkamba bazo continuer ko sala pona ko bundisa Nzambe mais Nzambe babundisa ka ete ato bundisa suka ko kweya no kaka azwaka bango pa komisa bango saint tango bango bakoya pe bango pe bakomi ko bebisa mais boy bakake nkambe be bakateo nkamba kotikala ko beba jamais. Nkamba ekotikala kobeba jamais boyoka mwana maloba pa de Ngenda oyo eza kuna etikala kuna ekotikala kobeba te maya sima ezalaka na mbanza Kongo na tango ya kolo eso bato andako ya kosokola mais mai wana ekauka ekenda na nkamba ya wana ti lelo mai wana ezaka esika moko ekauka kate pote mai wana yazaki purification na tango ya kolo eso mais sikoyo tozana molimo mosantu mai wana ezana kende kota ernion solingi soko lingi osokolata 3 fois avant ozonga ezaka yo moko lipamboli na yo kozwa ngo na ndenge lingi mais na tango ya kolo eso ezalaka po bokota likambo mais lelo te tozana molimo mosantu kota ndenge lingi. Alors bokonzi ya Nzambe evandi na nkamba bokonzi ya Nzambe kotelemela na nkamba ezana nulle part ailleurs eza na esika moko te kotelemelaka part na nkamba Nouvelle Jérusalem ata basali nyonso bakosala bakolongaka te po ete bokonzi ya Nzambe ekotelemela na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem oyo bato ozolinga babebisa bakabola batata 26 boyebaka temps oyo towana ngo bwana pouvoir wana te bolonga te bokozwa te déjà bato ya Lubumbashi baza prêt ya kozela misala na bino bakobundisa bino tour oyo so tozobanga lisusu te bato ya Lubumbashi soki bomoni baye bosimbela bango machete bobundisa bango tolembi koloba na munoko tokoma siko kobeta bino tolakisa bino nguya po bino pe boza bongo bino bolingaka kobunda siko biso siko tolata siko nguya molimo mosantu tobetaka siko bino soki baye kaka bobeta bango bobanga kutu eloko te po te Nzambe babundelaka ye po soki bokomozilaka na munoko tata loba ke te tata koloba te ke bokende kosala bo soki boki kosenga tata koyebisa bino botika mais soki déjà bosali epi bokoyebisa tata bi voilà koyebisa bino voilà Nzambe babundelaka ye kolinga tokenda kosenga te soki bomoni baye bobeta bango so bomoni baye bobeta bango après tant bokoya na nkamba tata koyebisa bino félicitations Nzambe babundelaka ye mais soki bobongisa tokenda koyebisa tata koyebisa bino botika pote so bozoluka tata atinda bino bokende kosala mabe bokozwa te bobundela Nzambe no soki baye botelema pote tango na biso eloko moko ko bunga kokende na maboko na bango eza te
bakozwa ke eloko te po bana pouvoir te baza na eloko te baza pe eloko te bazo mériter respect te bao mériter to banga bango te bato bazo banga nzambe te bango pe to bangaka bango te bo banga bango te baye bo beti bango. Donc c'est ça bande kolanga. Merci na tutu balandinga ona ngana yela bino yango wana biso to bilombe ya tata bilombe ya mpiko bilombe ya nguya. Donc biso to kolinga te buzo bango boye esala te biso foto lata nguya wana bande ko foto lata nguya ko bundela nzambe bata Lubumbashi batu ya Kolwezi bande ko nyonso bozola nanga bande ko nanga to lata nguya ya ko bundela tata po ete biso nde totonda na nguya ya kolonga likambo wana tango eza tango na biso moko ta pouvoir ko leka nzambe molimo mosanto. Donc c'est ça. Merci beaucoup na retenir sur balandingai. En tout cas, à la prochaine. Abonnez-vous, maximisez sur notre chaîne. De vos s'abonner. Ma bonne délit est à la mingi. Tout nanzambe esika ozali. Nzela oyo landa. Même na groupe de rêve, même wapi koto kendara wana. Est-ce que zali nzela na yo? Est-ce que nzela wana nzambaza? Est-ce que tango élévation okobikela wana? To oza kobunga. Tout naka ezali très important. Voilà, merci. Tout le monde dit à la prochaine. Bisous. Bye. Ai,